Voilà. Peuple congolais, na osala direct pour Nabino, bana Congo, na osala direct pour Nabino, bao baza disponible bokota. Nazo pesa message na bandeko nyonso o baza na mboka Congo. Ma déclaration est liée et par rapport à la situation ya mboka na biso. Peuple congolais esika ozali oyebake. Mardi au Tobengi le 22 janvier na 8h marche à Mounene ezali na Congo Mobimba. Je répète, le mardi 22 janvier na 8h Congolais nyonso papa mwana mama libanda bobima tokokende biso nyonso na palais de la nation pour na kovandisa Martin Fayulu oyo bino boponaki comme étant président élu. Peuple congolais bande koboza na kin bana kin, c'est à Kinshasa nde esika ba institution ezalaka, c'est à Kinshasa nde esika pouvoir ezalaka. Vous avez fait le choix ya Martin Fayulu et Martin Fayulu a pris acte ya choix na bino. Puis Martin Fayulu a fait une déclaration hier soir pour na koyebisa bino que ye ali président peut apprendre acte ndenge bino boponaki pe bino peuple bobima de manière pacifique. Mardi papa maman mwana bino nyonso bobima direction palais de la nation oye koya eya. Peuple congolais mardi na 8h bana nyonso bana Tchangu bana Lemba partout esika bozali na 24 communes à Kinshasa tolobi 8h du matin direction palais de la nation. Direction palais de la nation bokocha Martin Fayulu avanda na kiti. Soit Martin Fayulu avandi, soit mboka wana mutako diriger yango azate. Peuple congolais mutako songa sima zate. Mutako ndima l'inacceptable lisusu azate. Peuple congolais a souffrir trop. J'ai au régime azali ko sala mutu ba ko permettre yango te. Oya ko permettre yango, je pense que on a sali pas déclaration azali ko sala lelo et on a parmi ba dernière déclaration on ngana ko sala. Parce que tu as ce moment où ça va déclaration te, donc comme moment au peuple il faut tellement parce que peuple il faut revendiquer victoire na ba moyen nyonso on zamba péfier. Toujours tika na cadre légal, toujours tika na cadre d'application article 64 quoi appliquer en gros maintenant et c'est mardi. N'a pas si délai à mardi parce que nous avons 48 heures pour mobiliser. Nous avons 48 heures pour que le message passe. Donc, message n'a rien à Moukousse, n'a pas na peuple congolais, n'a pas ndeko o bazali na ba province, boko direction na bino et kozala, na ba siège, ya ba gouvernorat. O ba ali na ba province, consigne to pesi yangwana. O pe moni moyen aza musika na par rapport ya 500 ou 1000 km na gouvernorat na ye na province na chef lieu ya province, akende na commune na ye. Et si ka ezali et si ka bureau ya chefferie ezali, et si ka bureau ya secteur ezali, ton territoire bo bouger. Congolais mon côté ko vanda na ndaku, Congolais mon côté ko vanda na mawa na Congo. C'est fini. Vous avez respecté le droit. Vous avez fait les choses dans le respect de l'art. Vous avez privilégié la paix et l'unité. Mais il y a une groupe, il y a un individu, il y a une oligarchie politique, il y a une oligarchie financière. Oh, bah, l'ingéba kangabino l'issou soit en otage. Accepter situation, oh, il y a l'élo, accepter parodie d'élection, accepter le jeu, il y a cour constitutionnel, et il y a accepter souffrance nabino. Peut-être qu'on kende boye, to au moins plus ou moins 10 ans encore une fois il y a souffrance. Alors tu peux permettre à monter. Étant responsable, étant citoyen, étant patriote, un peuple congolais, tu sortiras mardi à 8h du matin, destination Palais de la Nation. Palais de la Nation. Torokene na Palais de la Nation, Torokene ko we la pouvoir na Palais de la Nation. Torokene ko we la pouvoir na Lemba te na Matetete, borobunda na Sitete. Mwana ya Tchangu, mwana ya Mwamba, mwana ya Lukunga, mwana ya Funa, Torokene ko bunda, Torobomana na Palais de la Nation, mardi, le 22 janvier. Peuple congolais, tellement parce que victoire na yo mutako volé en ote. Oko permettre mutako na Palais de la Nation, mutu o yo aponaki. Peuple congolais tellement to comme na moment où ezali il faut to yoka na solo na régime o ya occupation
tozoyoka na solo entre biso na biso ba congolais te po toza na problème te tokoyoka na solo na régime oyoyo ya Kabili. Kabili mukone ya suka, Kabila mukone ya kosuka ya kovanda na kiti wana ezali le 22. Tokokende ko déloger ye. Tokokende ko déloger to na peuple congolais le 22 à 8h, peuple congolais nyonso direction palais de la nation, tokokende ko déloger Kabila na palais de la nation, pe toko vandisa mutu obo ponaki. Toko sala yango de manière pacifique. Boko finga mutu te, boko bundisa mutu te, boko simba tribu moko te. Destination absolue parler de la nation, destination absolue to déloger Kabila, pe destination absolue to possession ya parler de la nation, pe ya parler du peuple. Parler du peuple, c'est le siège du parlement. C'est là où l'institution Mboka Bakovanda. Et parler de la nation, c'est là où Ozali président de la République à Kozala. Parler du peuple, je répète, et ali lié Ozali ba institution parlementaire Ezali. Sénat na Assemblée nationale Ezali wana. Quand on parle du peuple, on doit possession à parler du peuple, on doit possession à parler de la nation. Bon, qui contre Moutouté, bon, qui pour na kobundise ko le mongote, bon, qui pour na kofingate, bon, qui pour na kosala mutuma bete, bon, qui kozwa possession ya ba institution na bino, oh, bino bozali garant ya ba institution. L'article 5 de la Constitution est le yo zali souverain. Toi, tu as fait le choix, tu as choisi candidat na yo. Oh yo ponaki ya Martin Fayulu batu nyonso na mokili mobimba o balobi ke ba résultat pesi e gagnant baza bata maboma te to moni ndenge nini campagne salamaki pe to moni ndenge nini peuple asalaki choix na ye partout au Martin Fayulu akendaki. En 2006, le peuple congolais a accepté l'inacceptable. En 2011, le peuple a accepté l'inacceptable. En 2019, le peuple n'acceptera plus rien. Ayoka mutute akokende na ma deux institutions wana na répété parler du peuple c'est le siège à l'institution parlementaire il y a l'Assemblée nationale et le Sénat bon on possession yango et puis parler de la nation ezali siège oyoyo président de la République à travers boko zo yango bokeko luka mutute boke kozwa possession ya ba délier stratégique ya mboka o mibeko pesa baka bino moko boko la sécurité ya ba siège wana pe ya ba place wana pe bino moko boko vandisa mutu o bino pona ki nesika na peuple congolais mutu retirer mutu azate mutu akozwa engagement lelo aboma mutu azate bo vani na ndaku na bengi Kinshasa zali kimé zali calme bat ba vani na ndaku oui journée lelo zali journée ya méditation. Et là, on dit bolingo ça na mboka na bino. Journée à lobby et vous avez la continuité à méditation. Il y a 24 heures. Et à partir à lobby, bobandi kotala neni bobanda ko bongisa pour que le 22 à 8 heures du matin, bino nyonso boza alibanda. Tokoyoka mutute. Mutu pa oboma mutu azate. Mutu pa okene ko luka mutu azate. Tobimi pour na kozwa possession, il y a deux institutions, je dis bien. Deux institutions. Na lobby, institution présidence de la République, et puis l'institution parlement Otobengi, et ça l'Assemblée nationale, na l'Assemblée provinciale. Mutu nyonso tu azali mwana mboka, soda. Longola teni nao, bima en civil pour na mabele nao. Mutu akobete la mutu mundu kite. Oya ko bima libanda, oya ko tirer population, azali mercenaire, azali congolais, te bolieye. Boko bima na mandala la destination na bino palais de la nation, on a parlé du peuple des instituts siège symbolique on a un pouvoir national à Congo boko zo possesser na yango mardi donc na suki wana na lobby ingeta na peuple congolais vigilance ezala et à ce moment relate et à ce moment ya ko paniquer te bobanga te nous avons le contrôle de la situation et nous allons vous montrer que le peuple congolais est déterminé et bon nous allons passer à l'acte et bon nous ndeni makambe usuka muta retirer mutazate soda ya bandundu ko bomande ko na yote soda ya mukongo ko bomande ko na yote po Kongo za yo oza nsika okende te soda ya mungala yo muta Équateur mabelo na Kongo za nsika musu ya okende te mabelo na il faut défendre yango lobby olapa kinda po défendre mabele olapa kinda il faut défendre ekolo na yo yo zali mungala wali muto abundaka wazali muta tembe wali soda
osalaki mpona kodefendre ekolo ozalaki mpona kodefendre mutu te. Kabila musala na ye esili akei elelo oyo na mboka na biso na Congo toali na mokonzi te toali na mutu azali kodirige te. Vous avez fait un choix à Martin Fayulu et Martin Fayulu n'est pas ponaki. Ce n'est pas Martin Fayulu qui va vous obliger à okeneko meme na trône. Mais bino moko, il faut pas voir devoir wana patriotique ya kosala yango. Ce qui bino bo bimi mardi, biso mardi, toke na ambassade nyoso to kangi yango. Muta ko empêcher biso te. Peuple congolais to yoka conscience na biso. To comprendre que ma belle à Congo est comme un niveau ezali que biso bana ya Congo il faut to défendre yango. Na répéter soda ya mu Congo yo mutabandu yo mutaba Congo Kinshasa mboka Congo. Bo tellement bo défendre ma belle kimbangu abundaki. Bo tellement bo défendre ma belle kimbangu. Na sengi na bandeko na biso ya bangala bo ebi ko bunda. Bo ali ba soda o Mobutu forma o même yemoko na époque coloniale. On vous avait formé parce que bah qui capacité na bino ya ko bunda pour na ko défendre ekolo. Ya ngoto sengi na bino bo bima bino nyonso esika bozali bo défendre patrie. To sengi na ba ndeko nyonso ya ba Swahili esika bozali to ali na mboka moko kaka Congo. To tika Congo ekende te. To sengi na ba ndeko ya Katanga ya Grand Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, le Grand Kivu et la province orientale, binotu bobima. Moutouma rozonga simate. Tomonaki moutouna bino Martin Fayulu ndenge boyambaki na Goma, ndenge boyambaki na Katanga, ndenge boyambaki na province orientale ya Kisangani, ndenge boyambaki na Sud Kivu puna Maniema. Botika victoire wane kendete. Bino nyonso libanda. Tokozala moutouma olata tenite. Soda le 22 ozana tenite. Bilamana oya tennis oza nango oza pona osa la défense ya peuple o kene ko za possession ya ba institution ya mboka na ye. Soda oya ko tirer azali mercenaire azali congolais te. Bande ko na biso pe ya Kasai. O bazali victime na régime ya Kabila. Bande ko na biso ba luba o ba souffrir na régime ya Kabila. O ba kima ki Angola pona ko kima ba massacre o Kabila salaki. Bobima bozala libanda, bozala oya ba soda na ba civil, bosangana elongo pour la protéger le peuple. Le 22 et à l'île destination finale, c'est le peuple qui va prendre possession ya ba institution wana oya ko ya ya. Ce qui m'a tiré yo ozongisi. Ce qui m'a fingi yo ndeko na ngai tala kaka na elongi. Même kene na destination na yo. Ba ko luka ba provoquer bino. Ba ko luka ba intimider bino. Mais bon l'embate, bon qu'il y a une destination na bino oezali, ba lien symbolique wana na lobi palais du peuple, palais de la nation, bon soit possession na yango, pour boko vandi sa mutu o bino bo ponaki. Ce qui peuple congolais au sali yango te, ça veut dire que yomoko olingi vona na souffrance wana. Donc nous avons fait la déclaration aujourd'hui, et ça sera l'une de nos dernières déclarations au Toko Sala, parce que dans le lobi Toko Loba soute, to pesi bino peuple responsabilité. Na 5 minutes na bandeko, bo partager vidéo oh, s'il vous plaît pour que message et comme est-ce que le peuple congolais bazali. Ngonga ngo ebeti ya ko appliquer article 64, ngonga ezali ngonga ya ko lelate et ali ngonga ko kanisa te, mais ali ngonga ya ko telema pe ya ko belela pour que mboke kene liboso. Nous avons l'obligation de le faire et nous l'avons fait. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la classe politique a l'obligation aujourd'hui aussi d'intervenir. Dynamique de l'opposition doit organiser une marche pacifique. Et ça, la responsabilité en tant que acteur politique. Le mouvement citoyen, par exemple, l'obligation d'organiser une marche pacifique. Informer l'autorité pour rester dans la légalité. Tu as une manifestation pacifique, tu as une autorisation le 22 janvier, marche salama. Mais peuple, yosoko bimi, destination dans palais du peuple, n'a parlé de la nation. Parce que n'a palais du peuple, n'est ce qu'à parler, mais Rosala. Donc on va wana, ti mukolo oyo to va ni samuto to ponaki. Et la palais de la nation ça n'est moko. Bo banga te, bako tirer mutu moko te, et lo remore Rosala mate, lelo o na minute oyo mutu mango zwa risque ya roboma bato azate. Boko bimata ke ba civil, boko bimata ke ba citoyen. Vous n'avez pas des armes. Nous avons tiré bino et nous sommes responsables, il y a mort na bino.
Et des soi-disant défenseurs, il y a droit de l'homme, on dit qu'on intimide, tout sur, soi-disant, il y a ceux qui vont bimi, ceux qui vont salibo. Ndekonangai, torebani qui est qui? Défenseur, soi-disant, droit de l'homme, toyebi bandaku bakotaka. Toyebi position na bango tendance politique. Ils se servent na ba statut na bango ba droit de l'homme pour passer la agenda politique caché. Et nous allons les dénoncer au moment opportun. Tokotaka bandaku biso nyonso. Je vous dis que tokotaka ba biro biso nyonso. Et nous avons observé. Tokotala ou a instrumentalisé l'institution ou ezali internationalement reconnue pour défendre les droits du peuple au profit de l'agenda personnel et caché. Nous allons les démontrer être déstabilisés. Nous avons déstabilisé plus d'un. Donc ceux qui vont monter machine ou salami lelo, il y a Kabila na Chilombo, c'est parce qu'il y a la Russie. Mais la plupart des organisations de défense des droits de l'homme, bazar financement, mais bazar soutien risté. Ce sont les Occidentaux qui les soutiennent. Et donc, quand on a to yebi, et nous savons de quoi nous parlons, et nous savons où frapper. Et le moment venu, il y a une logique, il y a un statut. Pour intimider tout. Soit disant parce que ça défenseur des droits de l'homme, nous allons te dénoncer, tu ça réellement que tu es dans une démarche politique, tu utilises le son. Il y a la fédération internationale, il y a le droit de l'homme, pour le profit, il y a l'agenda politique et caché, il y a l'intérêt de personnel. Nous allons les dénoncer. Nous allons les dénoncer parce que nous avons les éléments, parce que nous savons où les dénoncer. Nous avons fait les droits, nous avons aussi été à la fac et nous savons de quoi nous parlons. Et nous allons mettre en garde quiconque, il y a encore un statut, il y a une intimidation pour que le peuple a réclamé droit n'a été, a réclamé justice n'a été, a réclamé vérité des urnes n'a été. La FIDH, elle défendra le droit à peuple. Donc, on est conscient que le peuple a fait un choix, on est conscient que le peuple a violé le droit à la victoire. Et il y a encore un statut en menace, soi-disant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes mettre en garde parce que aussi aussi élément syrien et nous savons que cette personne-là travaille pour une oligarchie politique. Ils utilisent un statut pour un intérêt politicien. Et nous allons le mettre en garde. Encore une fois, un statut en menace. Il y a un peuple congolais qui a revendiqué victoire n'a pas droit n'a yé. Donc on dénonce un mobison surtout. Et nous irons sur le terrain à droit et donc on a nani à comprimer, nani réellement à juste le combat. Donc peuple notre soukiwana, to comme un moment où to comme déterminé, to comme un moment où il y a ligne droite au son à simater. C'est l'avenir Yamboka vous allez en danger et nous disons tout haut que to son à simater to télémé la batunyo surtout. Et c'est là-bas soi-disant défenseur des droits de l'homme. Au bazar na Congo, il y a Azado, to talabino, vous pouvez utiliser ça, il y a défense, il y a droit de l'homme pour l'intérêt politicien. Et nous sommes bien conscients. Et nous avons observé et nous avons récupéré suffisamment d'éléments qui permettent de tellement peut-être sur le terrain à droite, peut-être ça réellement que vous êtes sincère dans votre combat. Oui, victoire à Pepe Toroutik Angwe Koyate. Oui, nous avons défendu la vérité des urnes. Nous avons soi-disant défensé les droits de l'homme. On va comme menacer le peuple qui a défendu la vérité des urnes. En 2011, ensemble, nous avons revendiqué la vérité des urnes. Et nous allons utiliser le même mot et la même démarche que vous avez utilisée en 2011 pour revendiquer la vérité des urnes. Et Tshisekedi, mais on va vous mettre à tort pour justifier la même démarche pour revendiquer la vérité des urnes à Fayoulou. Voilà. Donc, on a un statut, on a défoncé les droits de l'homme, Tikala, un statut où on démissionné, on commis la politique. Mais on a utilisé statut dans le droit de l'homme pour un engagement politique, pour vendre produits pour un intérêt égoïste ou intérêt personnel ou tribal. Nous allons mettre en garde et nous continuerons à mettre en garde. Donc, nous avons dans le lobby peuple congolais, le 22, à partir de 8h, Binonio Solibanda, Congolais, Moko avant la Nanda Kouté, destination parler du peuple, destination parler de la nation. Oekoya eya. Oekoya eya. Boza la Mindou qui te boza ba civil. Donc, Moutoua ko tire bino, yene ko rendre ba compte na pour aller tirer ki bino. L'ensemble de la communauté internationale sont bien conscients qu'il y a une tricherie, que l'élection, c'est qui parodie de l'élection, et que va voler victoire, il y a peuple. Vous avez suffisamment d'éléments. On va permettre bino ceux qui vont défendre vérité des unes ou droit na bino, mondial mora contredire bino azate. Ni les États-Unis, ni la France, encore moins la Belgique ou l'Union européenne.
l'Union africaine, l'organisation. Donc, nous avons la communauté internationale derrière nous. Donc, toi, foncé, toi, confondre la Russie et la Chine. Toi, confondre la Russie et la Chine. Toi, comme ça, jamais Congo annexe la Russie. Toi, comme ça, jamais la République démocratique du Congo. Et là, comment Russie a imposé schéma, a composé ma tactique. Encore une fois, merci, tu peux s'en rendez-vous mardi à 8h du matin, Congolais Nyonso Libanda. Tu sais que nous avons CLC, tu sais que nous avons organisation surtout laïque, organisation mouvement citoyen, parti politique, binotou, bosenga manif pour le mardi 22 à 8h, peuple Azala Libanda. Manif pacifique, bien sûr, parce que le but, c'est que le peuple n'a pas d'armes. Arofinga Moutouté, destination Naezali, il va prendre possession de l'institution, payer du peuple, payer de la nation. Et Tokota là, et si Gabaroya, qu'on impose bino président, Toré Babatouana. Ingeta, merci et bon dimanche. Voilà, ciao.